Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: Avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Les seuls partis en Afrique, dans le monde de Bobiba, où ils sont tous les lundis à samedi, ils allaient IDPS. IDPS, ils allaient patrimoine. IDPS, ils allaient parti à peuple, parti de masse. IDPS, ils allaient université politique, en Afrique, dans le monde de Bobiba. Est-ce que vous pouvez s'engager? Bonjour, Essembo. Bonjour. 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 Ebwenke. Ebwenke. Docteur Bou. Docteur vraiment maboko makasi mpona mokonzi ya mboka. Matali politique ya mboka. Oye bango basango. Basango bakolika te pati apase pati alunga. Cardinal Ambongo na abbé na donatien Chole Monseigneur bango ne ba lembongo ya ba expatrié alembongo ya ba occidentaux pour ba koisa Congo et sa possibilité. Papa Tshisekedi Etienne Wamulumba ayebisa kibiso ils seront bloqués quelque part. Yango ba bloqué. Il n'y aura pas de dialogue. Dialogue est ressorti matin. Bon matin, Bokita, élection belle et bien en 2023. Glissement exalté. Élection exali. Mboka ekufi. Na fatité, na Hippolyte Kanambe Kazemere Kabila alias Joseph. Asali destruction méchante. Asali pillage de masse. Appuyé, abomi, abébi Simboka. Complicité, naba opposant préfabriqué. Au bazar na kati ya mboka na biso. Azosenga dialogue exalté. Surtout quand baluka ngoluma koya. Yepe asengi dialogue exalté. Président Félix azali kolo makasi. Azali kolo. Donc, nous avons côté matali politique. Donc, c'est là, invité Mibale Bachouara. Vérique, vous voyez très bien, vérique. Après, on a vu ça, un président, après, matin debout, dans l'école. À l'époque, on a vu ça, je suis Sultan Makenga. Les rebelles, on a fait ça, Saliboni, Bati Kamandouki, va s'adhérer dans le processus. Il y a un programme, il y a DD1.
Fatia mystique. Fatia très sage. Maïmatali politique Yamboka. Et ça dit dominer dans ces jours. Il y a chef de l'État. Il y a espace. Il y a Krakatanga. Lutte contre le tribalisme. Et que soit espace. Nakati ya pays de nos ancêtres. Mukongo Muluba Mouchoueli Mungala. Ozali Congolais, ya père aidé. Trois comme machette. Union fait la force. Unité nationale. Lingan de Konayo. Ndekonayo pe alingayo. Andekonabiso bakatange. Bazali ba Congolais, ya père et demain. Andekonabiso bakaseyen bana bata tubana mamu. Beto boué. Bazali ba Congolais, ya père aidé. Demain. Biso nyo sotu mokondo. Derrière, Nassima ya chef de l'État. Donc, le Belaye va soutenir jusqu'à dernière énergie. Bangouna ya Congo, Bosambwe, Bokote le Congo n'a pénétré. Il n'y aura pas de dialogue avant élection. Élection belle et bien en 2023. Papa Tshisekedi Etienne Wamulumba, prophète politique. Héros national. Ayabisaki biso na opposition. Ils seront bloqués quelque part. Machine est bloquée. Mémoire est bloquée. Bango. Moyen batambola batelema et ça. Un grand ça. Merci mon frère combattant. Le combattant et le combattant. Le combattant est liberté. Tozo bundela maman te, papa te, tata te, non côté. Tozo bundela intérêt général. Toko lia, toko changer. Changement ça lui pose 6. Ce qui facilite. Dans le background signification. Il y a combien de mots ya mboka. Fati avec 5 lettres. Fati avec 5 lettres. S comme frère. A comme amour. T comme tonton. T comme travail. T comme honnêteté. S comme sérieux. S comme social. S comme solidarité. H comme humble. I comme incontournable parti. Acclamation du chef de l'État. Béton ou rien. Béton ou rien. Fati ou rien. Les boulous il y a 32 ans. Les boulous il y a 18 ans. Les boulous il y a 3 ans. Et que Kunda Matin, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans. Malem, malembe. Je suis sec qui est seul. Je vois qu'il y a les boulous. Et que Poussana. Fati a sauvé Congo. Il y a des opposants manipulés par des impérialistes, par les occidentaux. Pourquoi ils sont partis? Bakolonga Fati. Nzambe Likolo. Azobunde la Fati. Aza derrière, chef de l'État. De Bunda qui te pas s'enrichir. De Bunda qui, peuple congolais, a se retrouvé. Babengi Yango, le peuple est c'était Etienne Wamulumba. Mort plus que vivant. Puis sont tous allés tisséquetistes. Avec esprit tisséquetiste. Atulan Pakaba mon appel. Mon maman est. Mon maman est zangakate. Ezali cri de joie, cri magique, cri bien fait. Tant que tu as savoir qu'on a Tao debout avec agitation de Kébada. IDPS, université politique. Il y a Congo, il y a Afrique. Merci Nabino va combattre. Merci Nabino va combattre. Bandeko, ba papa, ba maman, ba leki, ba camarade. Merci encore. Ndenga botombo lingai. Merci encore. Ndenga boso putelangai. Merci encore. Ndenga boso prier pour langai. Merci encore. Ndenga boso prier pour le chef de l'État. Ngai miyake atana komi nani
nakokima basi te nakozala na bino pembeni nazobunda mpona motu nyonso te azwa mosala na nzela ya UDPS parti ya peuple mpe na nzela ya mosusu miyaki ya mofisto miyaki avec style de rang sans papier ezali don divine mwana mama mambuma so na ye sikoyo matali politiki ya mboka agitation de bandade mokonzi ya mboka très sage mayele ya roi Salomon Sama Lokonde Jean-Michel Kenge akoki te kosilisa conférence interprofessionnelle na kati ya espace ya Grand Katanga na bakaseye mokonzi ya mboka komaki lelo deuxième jour na niveau ya espace ya Grand Katanga Katanga tombe Katanga ekwei pete la bakatange maboko na bakaseye akomi na 21 bayambie na Sama Lokonde Jean-Michel Kenge mokonzi ya mboka toujours en sourire azana likambo moko te na moto lobi na moi bakatange peuple nyonso tu ya batribi ya baprovince basali démonstration de force signaux fort pour la 2023 yaya Katanga mobimba na basali na balutu na baentreprise bakovote chef de l'État 2023 pièce contre pièce yes lobi balakisi force esali parti vertige alobi na mona boyete babi plus que Kasai lobi na niveau ya Katanga mokonzi ya mboka na kati ya sali batutu batelemi lobi ezalaki clôture ya conférence interprofessionnelle mokonzi ya mboka silisi masolo Grand Kasai Grand Katanga tozali batu moko tribalisme jalousie mal placé na tongo lelo na miyake na bino tobunda komba moko pona tribalisme esili mokonzi ya mboka tanga silisi aye koyamba différents couches diplomates européens badiplomates africains na suite contenu ya masolo oyo basololi namoni le vieux Eric grand combattant à terrain combattant de liberté tozobunda même combat baye baza na bureau baye baza na kati ya misala biso tokocombatte ya UDPS tension encore te bandate lobby ezalaki fin ya réunion régionale première phase président Uhuru Kenyatta et président congolais triple Bassa Fatih Beton, la lumière, la sagesse historique appelez tous les groupes armés va déposer Mambouk la tempête mais ouragan la neutralisation tous les forces négatives lobby na le Kenya na Nairobi ba rebelle ba déposer memo na bango bandimi sikoyo bakota na programme ya TDR réextinction communautaire oyo esalamaki lobby chers collègues naye kopela bino conscience naye kosangisa bino unité nationale union mpe la force soki pati te soki te mobikisi pati Congo balkanisation pour 1 million ngai miyate lelo soki nakomi boye mpo na ngai te mpo na UDPS nakotrahi te UDPS nakotrahi te image ya Félix Délimete papa Tshisekedi Etienne roi Mulumba nasuki na procès ya EPSP Tony Moba ngai te ebandaki lobi namoni doyen atelemi awa napesa ye maloba mpo na sini ya respect UDPS vivant! UDPS vivant! Les parlementaires debout vivant! Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango nazomona bakombata nyonso ozali kaka nsima na ye à travers asaleli yake biso na bino ensemble des forces ya président Félix boye te mokonzi moko
Moïse Tumba soki azali na batrupe na ye te. Awa toyaka nde parade tozobanda na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tozali kobenga aigle soleil azali na kati ya mboka ya Okatanga. Bisika kani boyokaki mobulu elingaki ebima na kati ya mboka Katanga à travers maloba ya mama oyo député Monica oyo alingaki kolakisa bato ke ye ayebi koleka nzoka ayebi na eloko moko te. Alobi nous ne pouvons pas accepter, les chiens étaient nos amis et que tozaki kolala na bango na ndako, mais nous ne comprenons pas bazoya kolia bambwa biso tolobi boye. J'ai été au Katanga, les chiens n'ont jamais dormi à la maison, son rôle il y a au Sinzili kolala libanda. Par contre on peut répondre sosonde toza okotsa 18h tungo la porte soso basala nini bakota ata tolie bambwa tolie bango na monoko na ete na monoko na bi na biso na libu na bi na biso sima ya makambo nyonso na carte na bango ezalaki nini soulèvement ya ba intercommunautaire esalema lolenge esalemaka na 1960 na papa na ye oyo babengi munongo kifakio qui signifie kombo na Swahili. Na 60 papa na ye asalaka sécession pe mutaboma lumumba boyebi yango bien, n'est-ce pas? Na 92 basali makambo apeno na ye bato bakei alingaki asoulever yango sikoyo pire. Mais bana ya Katanga balobi waya avec Pachu Beto oyo tomoni Jekamine ekufa, SNCC ekufa, Jekamine etelemi, SNCC etelemi, asaleli biso nzela sakanya mokambo kasumbalesa nzela kitoko boye makambo na biso tokondima yango ata moke te. Na yango tozali kofelicite premier ministre na biso Sama Lukonde Kenge, tozali koremercier mpe kofelicite lisusu gouverneur ya Okatanga Kiabula Katwe Wandani mpo na mama ya mobilisation na banza eloko koloba awa eza te bino moko bolandi yango na bilili boye te betele moko ntombolo maboko makasi abandi na bango depuis jeudi passé. Babengisaki ba gouverneur ya Grand Kasai pe ya Okatanga y compris ya Lualaba na ba chef coutumier socio-culturel bandemba nyonso wana basanganaki mpona kotrouve lolenge kani ya koexplike bana mboka te ezali na kati ya bitumba te tokotonga mboka na biso boye te ezali na bomoko. Tata mokonzi ya mboka akumisi bana ya Katanga na ndenge baresistaki na bamanipulation politique mpona basoulèvement ya baintercommunautaire esalema tobetela bango maboko makasi. Afandi ayebisi bango boye mutu aya kokosa bino teke Katanga ezali ya ye. Katanga eza mutu moko te, Katanga eza bakongole nyonso mpe alobi kongole nyonso bisika azali okoki kozala mwana ya Congo central olobi ngai nasepeli kofanda na Yakoma mpasi yo osepeli oza na mboka na yo okoki kobima Kinshasa olobi ngai nake kofanda na Bulungu eza mboka na yo nakofanda na Wemba eza mboka na yo nakofanda na Bandunduville eza pa na obini awa olobi na okofanda na ngai na Kananga etali mutu te oza congolais oza na kati ya Congo. C'est ce qu'on appelle unité nationale parce que tango président prêtaka serment na ye alobaki te ke naza président ya baluba boye te na ba Fayulu ba opposant soi-disant mais ba député na kati ya assemblée aza président na bango alobi naza président ya bato nyonso tout boyokaki nungu lisusu o ate kosigné bakor na barwandais atikala jamais kosigné bakor na barwandais certes eke ntango azwaki mokonzi na ye ntango batiaki président union africaine alobi boye il y a des signatures oyo esalemaka na cadre ya CIRGL bapays ya Grand Lac bato bazalaka na délégation wana na professeur Tumba Lwaba balobaka boye na kati ya basignature na bamboka oyo etiaka mikolo to balobi boye mboka moko te
oyo ezali état souverain. C'est que état oyo baleki na maponami babimisi mokonzi ya mboka. Mboka moko te ekoki kozwa lokola mboka ebomelo ya bato moki mpo baatake mutu oyo azali eli légitimement. Eza boyo te basignature nyonso wana Rwanda asinyaka yango, Burundi asinyaka yango, Uganda asinyaka yango. Mais lokola bukonzi oyo eutaki koleka bazalaki likopa na Rwanda, moyen makambo wana esimba ezalaki te. Na yango bozaki komona basoda na biso soki basali avance bakomi vers côté ya Rwanda, Kinshasa abengi alobi bareplier to bakotindela bango baarme chargeur ekokana te, bakokoya na bambiscade soit bakoprogresse bokoyoka kaka mutu lokola mbuza mabe technicien de guerre akei ordre ya koboma eutaki awa na Rwanda. C'est Kagame qui dit makambo nyonso elekaka awa na est, Kinshasa azali responsable. Abomi mwana mboka mbuza mabe baye koboma Mamadou Ndala, baye koboma Général Bayou. Mais sikoyo président Félix ntango aye akoti na pouvoir na ye lokola président ya Union africaine, afandisi baprésident nyonso wana. Afandisaki Pierre Nkurunziza avant akufa, afandisi Kaguta Yoweri Museveni, afandisi Kagame. Alobi ngai awa na ingeli na ngwende na ngai uta lelo nalingi makambo ya kotonga mire te entre bandelo parce que ndenge toza ba voisin eza ngai te eza nzambe moto akela koti mokili kokufa tokotikalaka ba voisin au lieu ya kotonga ba pont ya kotonga ba mire kotonga ba pont libre échange. Mais ndeko Kagame wana bozomona motomboki wana assassin azondima na moi na butu azosala makambo mosusu bozoyoka oyo ba M23 mpona nini ba M23 bazalaki mouvement politico armé ya Congo. Mais ye sikoyo ntango akoti bitumba na Nkurunziza, akoti bitumba na Kaguta Museveni, amimonaki conseil abandi kosala nini, azozwa basoda rwandais babimi lokola bainstructeur ya ba M23 batangisaka bango bayelaka bango manduki. Mais ntango président Félix aye adécrété baminere coltan baor toyokaki oyo Rwanda premier pays producteur ya or ya coltan, or que richesse ya Rwanda ezala kaka bitabe oyebi yango te, richesse na ezala kaka bitabe. Azaki koproduire 2500 tonnes par jour ya or bacoltan. Mais uta état de siège eye na président Félix abandi kosala 120 kilos baizine na ye raffinerie ebandi kokanga milelo. Amonaki président Félix lokola master na ye ntango bakei na Nairobi na bakore ya Afrique de l'Est aye popesa ye loboko alie oyo babengaka mamanaka na kara, alie mamanaka na kara bamindele balobi si président Félix asalaki ye ya otandre mutu liboko apesi yo te en politique elingi koloba nafukami limbisa ngai mbangu epai sasu oyebisa papa Chilombo aya kofanda. Félix alobi ngai na ba M23 tosi tosalaki bakor nyonso ya réinsertion na kati ya armée mpe na wa vie civile nakotika te tokokendela bango bitumba tina su nasuka moto asali nini akotima akomi kipelekese akomi kipelekese akofanda kimia te o nake kosinye bakor na Grande-Bretagne. Mais na bakor wana réfugié congolais koyepa na nga te, Burundi Uganda bakoya te. Mais ake kosinye na bapays ya bashebab ba-Al-Qaïda nde bakoki koya epa na ye. Mais ayebi te ke président Félix alia diplomatie na kati ya monoko na ye ayoka kaka communauté internationale alobi la loi universelle epoi mokano ina. Mais par contre la loi universelle pour les réfugiés dit ceci: aucun pays ne peut fermer les barrières pendant que l'autre pays est en train d'être brûlé. Moutosali nini asuki ndenge azali wana akomi na agitation politique parce que diplomatie na ye ekomi coincé, production ekomi ya kotanga. Awa tozolo parler de la loi révision, il a des députés, il n'a
qu'à le faire dans l'hémicycle. Les abonnés. Ceux qui va l'inviter en politique, les chaises vides ne payent pas. Les abonnés. Il faut peut-être aussi bango. Ceux qui va bimi politique, les chaises vides et foutaka. Peut-être aussi bango. Dès que Bazaka Koloba les 30 en marche. Les abonnés. Le ciel ne tombera pas. Le ciel ne tombera pas. Tata cardinal Ambongo. Na yenganga nzambe munene. Ndeyango mbongo. Inyake mwana ya Tshisekedi Félix. Oyo moni indele nyonso bazoka mwa. Quelle simplicité. Depuis tozalaki na mobutu président nini bomona bazoloba mpona nzambe afukameli nzambe. Awa bango bamisalaka banzambe bato bazofukamela bango. C'est pourquoi moyen okoka Félix ezalité. Le 24 juin 2019, Félix Alobi, Seigneur, de moi-même je ne fais rien. Ce pays était dirigé par des hommes. Il y avait de culte de personnalité. Mais moi, Seigneur, ton fils, je m'agenouille et je te dis, prends ta trône, dirige le corps. Abondi mboka na maboko nzambe côté abimisaki mboka badiable bazosepela te. C'est pour vous dire ceci, chers combattants ndenge botondi mpe botelemi awa, soki nzambe abénir moninga na yo président Miyaki, il faut nga nakangama na ye pour que na bénéficier na muya na ye. Soki nalingi nabundisa ye, il va m'écraser parce que sa force lui vient de Dieu. C'est Félix que vous voyez, il est le fils de Dieu. Il est le fils d'Abraham. Ce qui va l'équipe attendre la un nombre d'attentats pour sa personnalité, pour sa personne au condimaté. Félix Akoufa Kala, depuis crash avion, il faut que maréchal va camarade. Mouyukaki Ao, opération Mouké, il y a 10 Kao. Oh, à chaque fois depuis Kala, depuis les 7. Mais pas sous tout Kamoé. Tel père, tel fils. Félix abimi Mangunda. Donc kitaki na Kishasa, tango atia maboko boye, batu nyonso mabele ni Lazare. Très bien. Lazare. Bango balobi akufi, mais Nzambe balobi, il n'est pas mort, il dort. Félix, lève-toi. Félix, il est le fils de Dieu. Très bien. C'est pourquoi vous avez dit notre mentor, Tshisekedi wa Mulumba, Thérèse Mémoire, Azalaki Koloba, l'UDPS ne signifie seulement pas l'union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS signifie l'union de Dieu pour le salut public. Awa, balinga te. Félix a combattu à 2 heures. Très bien. Awa, tozali combattre la mwana mboka. Professeur Mbata. Alobi awa nga na ingeli na ngwende. Maseke abulu. Ozalaka député. O otindaka suppléant na yo. Makambwana abulu. Soki oyete absence à compter 2, 3, 4, Liban. Comment il va m'en passer à Kanimba? Bango la noce, on Félix Kebangelo. Bango la bâton du Kuna. Alors, Bingaya, on va se dire, on va vous dire, depuis Nafayoulou, la Likoso, la Pinangai, Namona Moussa postulé président de la République et puis député national. Même moi, moi, c'est Marie-Josée Ekofo, a postulé la présidente femme. Dès bon moni, bandit Kobanga, révision à la loi électorale. Loi électorale, autant la bande qui gagne Basalaka Makamina Bango, pour bloquer Félix. Basali Constitution, c'est ma député, non élu, mais nommé. Pour attendre et Koinda et que Félix à l'équipe président, a bloqué pour que la majorité de l'Assemblée. Azaki na Sénat, Azaki na Parlement. Boete. Avec ça, la loi Moussous Balobi, un sénateur a dit qu'on soit dans la poursuite judiciaire. Wanande et Bombamel. Dès Sikoyo, ici, Kabaloba dit que ce qui est indi, le Kendegobata Makuna. La Nicolas Zali, pour la président,
va suspendre makambo ya Sénat eza koporte biso rien. Par contre ezozwa mbongo ebele na loi oyo ezali koya abandi komona ke non le président de la République il faut 67 ans parce que oyo toza kosala na bino bandeko na ngai eza transition. Il n'y a pas des opposants au Congo. Fayoulou est député, Mouzito est député, Moïse ensemble baza na gouvernement, Peperde baza na gouvernement. Donc mutu moko ta koki kotangela biso bilan na biso eza négatif. Par contre bango nyonso baza na kati ya bilan wana. C'est pourquoi ya biso ekozala ntango tokopesa ye mandat, ntango kozala député élu mpe akozala na majorité. Boye te akomonopolize parole te asepeli nalingi bino mingi azongisi maloba epa président ya. Merci vraiment, merci doyen, merci président Eric. Bien vraiment parler avec Absa. Gapé Nasaki Awa, le monde est repoussani. Unité, union, fait la force. Donc, abonnez à la bisoté. Le reste est maçonneur, lobby du Congo. Merci de Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.